Ouais, bandeko, bokoto to solo là. Bokoto to solo bandeko na ngai. Ouais, mbote mingi. Bandeko to bozolanda biso. Mbote mingi na la grande dame Eunice Banze, la Miss Katangaise. Ouais, la Miss de Balubakati, Eunice Banze. Merci mingi bandeko. Onyo so bozolanda nga bisika bozali. Wana toza toujours na Aloste na Gessen Strat na numéro 91A. Bisika magasin munene ezali pona ba produit tout ya mboka na biso ya Afrique ezali ba maputa ba transfert d'argent ezo salema boya ebele bandeko na ngai ko sala ba shopping na bino et pas la grande dame Eunice Banze. Pour comprendre que Mali les a makasi bandeko na ngai. Merci mingi. Na vie Vincent Kambale, Marius Bainde, Nico Hitler Losako mingi. Bandeko donc na linga na sala vidéo yote. Mais nazo sala ngo po na moni. Eza makambo moko eza ko leka na TikTok. Oye pousse ngai pona ya koloba, esalinga passe. Parce que na mboka wana toza makambo ebele. Oh, il faut tomona ba usurpateur. Ba toyo ba yiba ki pouvoir ya peuple. Fait que ba ça la devant pour na ko résoudre ba problème ya peuple wana. Bino moko bo ute komona kala mingi te. Je m'excuse, Mali les amakasi. Baoute komona kala mingi te, baoute ko agresser Wayambo. Na ba agresser a Wayambo. Eza parce que batinda ki bango epa moto. Et batinda ki bango gratuitement te, eza na mbongo ebimaki po baya ko agresser Wayambo. Eloko nini Wayambo asali ya mabe eza te, Wayambo eloko akufelaka eza mabele na ye. Ko dénoncer ba comportement oyo ya ba politicien oyo kandi boli misangai ko dénoncer ba politicien congolais o ba teki mabele pa ba Rwandais eloko akufeli yango na kaka ayaki ko agresser Wayambo pembeni andako na ye bakangi ekach et bato ango bazalaki ce sont des arabes masqués. Batie masque. Agressé, bakangi catch, mosu a bendie training azaki nango nase, mosu aza ko filmer. Wana ezali ba œuvre ya bato ya gouvernement ya Kinshasa, basalaki yango. Makambo eza na police. Mais eloko nga na ye kokotela pona loba. Eza na koti na TikTok lelo. Na moni peza ke eza na série ya makelele moko eza kuna kofinga na koswana entre ndeko na biso Sandra Modimbi na baleki na ngai oyo ya mapasa parce que baleki na ngai vraiment na ndenge ya ba tribu na biso bana mongo batetela bakusu to ba tumoko na yebaki papa na bango Papa Michel. Namoni ko finga na moko ezali entre Sandra Modimbi na Michel na comment c'est Omba na Chako quoi. Je pense Betty quelque chose. Na meki ko lande la situation wana bande ko ngai. Donc, ils ont une main noire. Ils ont pas même main noire, main blanche et zali. Ils ont mon ana clair. Nani oya salike batwana babunda, babanda kuswana ba menace de mort rekoma kokende kolanda ba musuna bandako ba mbongo e circuler. Nani asali biloko wana. Denise Nyakeru. Denise Nyakeru
na yebite na kokota pendant la profondeur te parce que nazo maîtriser relation ye na Sandra te apparemment ye na Sandra Mudimbi ba yebani bien na ndenge la landi yango ba yebani très bien ba bato ba ndo solo la ba na ba numéro Denise mwasi ya Félix Chilombo nande kona biso Sandra Mudimbi. Donc Denise mbongo oyo eza ya l'État, Denise yo komi kozwa mbongo pona ko utiliser pona ko sala bato mabe. Mutu nyonso ayebi Sandra azani ndeko na biso amwasi oyo tokombataka na ye awa adenonsaka mabe oyo ezosalema na Congo. Bandeko na ngai naza kosenga epa na bino omba na Chako bwa baleki na ngai Michel na Kati na Betty, je m'excuse bwa bandeko na ngai fona ebisa bino na bino na Sandra boza bandeko. Sandra Mudimbi na Betty na Michel ba mapasa boza bandeko nanga boza batetela bino nyonso. Nasa ko sala appel na batetela tout. Oya Belgique, oya France. Communauté ana mongo tout. Situation oya Sandra Mudimbi na Betty na Michel ba mapasa ba omba na Chako. Ezokende mabe. Nani oyo aza mutu aza na sima makambo c'est Denise Nyakero. Avant na la kisabino ba image ba son na kosenge pa bandeko na ngai omba na Chako na Sandra Mudimbi bandeko na ngai boya bandeko boza bandeko. Denise Nyakero c'est une Rwandaise. Atika koya ko bomisa bino pamba bandeko na ngai. Natango papa Michel akufaki. Papa ba mapasa si je ne me trompe pas. Comme mon ende ya mwana ngana ebeli yango. Na ebite soki na matanga wana na mona ki Nyakero na ebite. Na ebite soki ayaki. Me bandeko na ngai ba mapasa. Ndeko na ngai Sandra. Soki lelo Sandra aza na problème. Bato ya liboso boko kende na matanga ou bien na nini eza bino ba mapasa. Soki lelo bino ba mapasa bo na problème. Bato ya mutu ya liboso boko mona eza Sandra. Mutu akoya na matanga parce que bo ba ketela. Likambo nini bandeko na ngai likolo ya Rwandaise bolingi bo bomana. Likambo nini bandeko na ngai. Bandeko na landi ba image na yeko mona ke mbongo ya l'État eza ko bima pona ba compte rendre. Denise a obimisa mbongo pona kofuta batu. Ngai mutu na lobite na ba discussion na bango nazoyoka makambo ya mbongo. Siko tango Denise ozobimisa mbongo wana opesaka batu po ba agresser batu. Batango ba fonctionnaire ou be baza banani bandeko na koyokisa bino musala o Denise aosala makambo ya mbongo ya l'État. Denise tango zalaka awa zopangusa ba koko ba masuba ba manyeya wa yo za capable opesa ata mutata ata $50 €50. Mais lelo komi ko binisa ba billet 20 oza ko pesa batu ozo tutanisa batu mitu. Denise a komi na ba ekiri ya ba jeune ya Belgique ya bana basi. Denise
pouvoir wana obanda ngote. Biso depuis to banda na pouvoir wana quel que soit tango wana ba réseaux sociaux zalaka te. Mais totika komona mama Bobila ata ba réseaux sociaux zalaki te. O mona ya ata na comportement moko bizarre totika omona ngote. Bandi ko bolanda nano après na kozongela isu commentaire. Bino boko boyoka. Bato na lingina yokisa bino ba mapasa wana na Sandra bazaba ndeko na kolobaki ba batetela nazo sala appel na batetela tout o boyebi Sandra o boyebi ba mapasa bandeko na ngai il faut ko intervenir parce que e bandaka kaka boye bokoyoka lobi mutu akufi parce que mutu oyo azako créer makambo lobi akobomba na Denise lobi akobombana na koyoki sabino bokomona ke azam tema mabe akobombana lobi na tango alikamba kolobaka ezanga ite bandeko bolanda ba discussion oyo ezoleka bomona ke Denise Nyakero dikolo mbongo ya leta mbongo oyo boza koyiba bozo totanisa bato balingi babomana dikolo na yo awa eza discussion ya bandeko na biso ya mapasa na Sandra Mudimbi bandeko na biso ya mapasa na éviter ceux qui sont en relation na Denise Nyakero. Je ne sais pas, mais bino moko bokoyoka awa. Denise Nyakero muto osala ba role wana. Na opesa ka baleki nanga conseil, baleki nangai bokota makambo wana ti. Bokota ngote na kopesa pe conseil pa Sandra baza bandeko na bo sala tout, biso to ko sala tout. To meka koluka ba responsable ya batetela soki batetela bozolanda ngai awa bosala tu bokota na contact na ba jeune fille oyo mwana mwasi oyo ya rwandaise azolinga ko manipuler bakoya kobomana Sandrine abasi ba ataka na ndako na ye bakenda kocha nini banini o ba comment ba petari ya minene panza porte parce qu'il a dénoncé le gouvernement à Kinshasa. Nazo senga bandeko na ngai tout ya batetela. Oyo boyebi famille oyo ya yomba na chako. Toza déjà na bandeko na eto yebani na kotanga bango awate. Na tongo déjà na mekaki mwa ba contact. Na uti pe ko benga Sandra. Bandeko na ngai to calmer situation oyo Denise ako manipuler bana ya famille moko batetela te. Soko za mutetela ndeko na ngai oyoki likambo na za koyibisa il faut faire tout pona koluka bandeko oyo baza bandeko soki lelo bana ba problème bakoki kotala na biso tokokende na mamatanga tokokende na ba feti mais Denise ayaka kate po makambo etali etaza muto ba Rwandais ha muto ba Rwandais tolanda makelelo oyo enculé, yo mon comédien imbécile, ma idiote. Là, ça t'a l'air sombre, yo, moi, ça salité, yo. Tout fut là, il y a ma voix, il va dans l'autre, là, yo. Sombre, moi, tu m'as claque. Imbécile, yo, yo, criminel. Assassin, y'a l'autre, là, il dit, c'est peuple, là, yo. Il y a ma voix, il va dans l'autre, yo. C'est ma papou, hein. C'est ma papou, yo. C'est ma papou, enculé, yo, mon comédien imbécile, ma idiote. Là, ça t'a l'air sombre, yo, moi, ça salité, yo. Tout fut là, il y a ma voix, il va dans l'autre, là, yo. Sombre, moi, tu m'as claque. Biloko bozo yoka, c'est Nyakeru. Ba mosusu baza pour Nyakeru, a Tchembongo, mosusu aza pona ko dénoncer. Mais bato o bomoni bazo fingana, baza bandeko. Bango tu batetela. Nyakero azwi mbongo ya leta akomi kotutanisa bato mitu nazo sala encore appel na bandeko na biso
tout ya batete la oyo ya Belgique ou bien ya France oyo boyebi ba famille ya bana na biso oyo bokota na bango na contact batika makambo oyo parce que lelo soki mutu akufi nyakero akowanga na botika boyoka bino moko bino moko boyoka nyakero déjà hypocrite nyakero hypocrite bozo yokaye. Comment soi-disant président de la République ozo solo na téléphone makambo donc na évité ndenge nini yo soi-disant président de la République okomi tiktokaise nyakero tiktokaise yango ebimi na TikTok makambo nyakero ebimi na TikTok bozo yana yo kisabino azo solo la Bolanda. Awa ezali ndekwa jikoko mulumba mutazo loba osenga protection bandeko na biso bana na biso ba mapasa bolanda lisolo yango na ba promesse ba mbongo boyoka Ondenyo yebi ngabita kisela yebi singa quand même na expliquer que na soli na bango ngabi kisela chenga bango na li si faut banga makambo te ngabitela na boya so na tunyo oboya mais ozomona awa ngabe fona za protéger par bango pour muto bako sauver na makambo so bato ko mokanela nga awa euza bango si vous en raison ngabi na promettre bango pour na ndalo bakeso yawa beaucoup tanatana bango na Christelle Boyna boabite civil na poto na mona bango te mais so lingi bafuta biye ndenge yozo ya boy boya na bango ata boya avion moto baya na kipema mondinga lubi wana nyakeru azoko ya aboyi koya na poto po akutana na bandeko na biso wana ça veut dire ba mapasa mais azoyibisa Sylvie wana leki ya Jekoko Mulumba ye mutaza lokola commissionnaire place wana kokotisa bana na biso na kati ya buzoba ngai mutu na olo bango te oyoki bino moko leki ya Jekoko Mulumba alobi akoboya nini aboyi kokota na bango na contact yo moko kota na bango nyakeru pa alobi aboyi mais yo leki ya Jekoko Mulumba yaka na ba jeune fille wana awa nga moko na kosokipe na bango ça veut dire ako libérer bango là ezande awa botika kolonke nga mutu na oloba te na ola bandu makambo izo leka awa bozela toyo kana koluka ba image ni ba kuchanga na zanga mona nga nyoa ba Christelle wana mengai nit na yebi ba mapasa na sima na ona kobenga ba bisayo ya ona biki uchanga na beti to sola so ba kozo mo une semaine à congé to ata 4 jours tanga na ozana king bango pe ba yena mimi bango pa mamu ba kipe bango bien monya patsa Kongo bango pesa bango mbonge bileke awa Langa vete ya na komi piaka mikolo na pays. Na sala tellement pas dépense na ba poche na ngoko. Obi na pila santé kwa piaka. Na komi piaka leki na nga na ko satenga nga lokuta te. Pozo mona ba dépense nga na sala na sima ngoko na ye na ibisa kaidi. Ngai siko gasa na ngalo na nga na sura pina ya na si. Kuna na to so na kumona. Ngai na ko benga yo. Na benga lo ma si. Wana nyakeru muto discuter na Sylvie Mulumba na mambongo mwasi ya président aosola makamba mbongo ndenge nini ba pesa baleki na biso mbongo ba mapasa ngai mutu na oloba te bozo yoka ngo ni bango moko bazolo baba otanga bakombo na bango mbongo oyo nyakeru alingi apesa ba mapasa po basala nango nini nyakeru olingi opesa baleki na biso mbongo po basala nini bandeko na ngai naza kosala nkolo appel na batetela nyoso oyo boyebi bana na biso baleki na biso oyo bosala tu bokota na kati nyakeru azomema baleki na biso na voie mabe aomema bango na voie mabe nyakeru mbongo oyo zolinga opesa bango
Mais batokuna baza na ba hôpital bana bakisi te. Vous avez un toyoka parce que tellement ils ont belé, na iba awa pe ya lolo bani sus. Mboka ba égoïste, mboka batu moko qui ont des naïvetés, ce bazar na mité mandini, tu ne comprends rien. Awa Nyakeru toujours na téléphone. Makamba mboka au solango na téléphone. Ba enregistrer ba publier. Mais oyo nano ils ont important. Oh, c'est important, bandiko na ngai na lingi boyoka na yokande place oyo Nyakeru bon awa na moni ba baleki na ngai mais na moni mbongo yango oyo de ngalo laksande biloko na moni na internet mbongo yango wana eza baleki na ngai mais na laksande makambo na mona na media Nyakeru c'est pas gentil, c'est pas bien. Na ola kisande baleki na ngai mais na ola kisa makambo na moni na TikTok. On t'envoie les vidéos de ce qu'on va acheter de ta part. Voilà, maman Sylvie. Coucou. Merci. Ta participation est bien arrivée. On t'envoie les vidéos de ta participation. Vive les taureaux. Donc, Nyakeru azobimisa mbongo pona kopesa baleki na biso na yebite po basala musala nini na yebite bandiko na ngai bino moko bomoni mbongo ya leta ngai mutu nazoloba te bomoni bino moko soki Sylvie nini wana bandiko bozela boyoka na lingi nde boyoka Nyakeru ye moko boyoka vraiment Nyakeru ye moko koma azosola na Sandrine tellement makambo ngo eza ebele awa soki ba mususu soki ba ikadi yongi banini bandiko na ngai mboka ça ne va pas il y a des choses sérieuses mais bato ba usakana na mbongo bato ome mamango ba conflit moko ezanga nango tina mbongo ezobima Nyakeru afutaka bato ba mbongo baya ko non bandiko na ngai mboka wana ezosenga changement mboka wana ezosenga changement. Bozi abandiko na oluka place oyo Sandrine aoso na Nyakeru bomona ke bayebani na bango. Ozo comprendre. Ngai na exiluta na biluta. So bo pesa sanga bo inde na ebele. O eza mosusu tellement ba version yango eza ebele bandiko na ngai ba version eza ebele ngana lingi nano na zwa Nyakeru ye moko place azosola na Sandrine. Bomona ke boyoka mwasi ya président na bino. Makambo eza ya sere na mboka wana mais Nyakeru aza capable ya komisa mbongo pona koya batu baya ko tia ba désordre awa na poto Nyakeru batu baozela mbongo kuna isa musala mais Nyakeru a capable ya kobimisa mbongo ya leta bandeko bozela tellement eza ebele donc eza ebele bandeko na ngai ba biloko oyo ya ba discussion entre Sandrine na Nyakeru ba osolola na ba before ba na kati donc bandeko na ngai nazoyeba te nazwa ya wapi po bo comprendre na oluka penza place o Nyakeru osolola ye moko na Sandrine bo mona mwasi ya président na bino. Ope mosusu. Donc biso tozofanda bozofanda kuna makambo sérieux za kubima na mboka mais awa tozomona ke Uniani comment il s'appelle bandeko na olinga nde na zwa boyoka mama Sandra na ye bon awa tozwa nano fi oyo bozo mona ba fi oyo bango bazwizu boyo cette femme vit en Belgique et elle a choisi baza engagé bango tout l'intelligence artificielle pona Nyakeru muto engagé bango boyoka des gens qui sont autour de la première dame de la RDC et engagé par Nyakeru. Elle choisit de salir la distinguée Sylvie Moloba. Depuis ce matin sur internet, donc mbongo ya leta bandeko na ngai ezo au moins sala musala nango nazo zwa image wana te place au Sandra ye moko aosolo na Nyakeru
Po bomona ke buzoba ekoti na kati ya makambo ya Congo bandeko na ngai. Mbongo ya leta eza kobima na buzoba. Nyakeru azotinda ba mbongo pona kotia bana ya famille moko banini babanda kuswanaka. Nyakeru. Bandeko na ngai. Na uluka place ni na mona ki tellement donc na lingaki vraiment na zuila bino. Nyakeru place aza ko discuter place au sola na mama Sandra. Bomona ke bandeko na ngai makambo mboka eza na buzoba. Bon, eza ebele tellement oyo alingi olingi omona ba biloko ba video wana okoti na TikTok ya mama Sandra Mudimbi bakomi nini Sandra Mudimbi 1 omona ba video tukuna omona mwasi ya président na bino azako solola na yoki bazolo solola na mama Sandra ngona ngena yoki bino na uzwa ngote. Comment yo soi-disant mwasi ya première soki de bobenga ba soki dernière dame ne babenga ko oza capable ya ko banda ko solola na omona ndenge bato ya likelemba basololaka koma mesana via likelembawa ya songi ya kotonga ya kotutanisa bitu mwasi ya Félix aikiti na makambo na tina présidence bino moko bomoni mbongwa ngai na lakisi ka makambo na moni tandis que na Congo kuna bato bauluka mbongo mais Nyakero a capable de kumisa mbongo ya leta atinda awa bato baya ko beta nao baya ko bunda. Pour la information à l'andi, ba image ezali, ba leki na biso wana bakenda kitina ndako Sandra. Bande konanga ba leki nanga omba na shako wana ndeko na bino. Sandrine wana bande kona yo. Rwanda tout a disamino mitute. Ndelo soko za na problème za malade. Bato wana bato bakoya ezaka ba Sandrine ba omana shako nde bokoya kotala na mamata na Nyakero ayaka na matanga mutute Nyakero akoya kotala na hôpital te na tango apasi komona Nyakero te leki nanga omba leki nanga shako leki nanga Sandrine bokota na kati ya biloko wana te bandeko na ngai bokoya kokota na ba prison bokoya kobomana pour rien Nyakero akowanga na makambo nyonso oyo aza ko financer yango akowanga na bandeko na ngai parce que na ndenge na ebeli ba dossier oyo eza déjà na police ndenge na moni déjà ba menace ya kokinda mandako banini eza déjà na police baleki na ngai botika biloko wana. Vous mettez ça le problème na yo moko po se défendre ke mutu moko atinda bino Nyakero akowanga na nyonso bandeko nanga akowanga na nyonso oya tindi bambongo bomoni bambongo balobi eyaki na Sylvie po ba ise baleki na biso bakita na Kinshasa ye ya kopifa ko financer mbongo aopesa mais na moni quand même basimi mbongo yango à partir à awa bandeko nangai batete la tout bo sala tout bo s'impliquer na situation oyo Nyakero azo manipuler bana basi ba tutana mitu ba vidéo eza ebele bokoyoka emo Nyakero azo sola na mama Sandra bokoyoka Nyakero azo sola soki na leki ya Coco. Comment moi soi-disant la dernière dame oza na niveau ya boye na ba conflit ya pamba aza na kati. Message est mingi pona ko s'adresser et pas bandi qu'on a besoin de tête là parce que tous les trois femmes Sandra, Michel Naomba, na Chako pardon, bango tout baza ba tête là. Soki ekoyi lelo. Eko za matanga ba tête là za ba Rwanda te. Soki bana wana ba chubani lelo bambeli ba bomani. Eko za matanga ba tête là. Bokomona baluba te, bokomona ba Rwanda te. Bokomona Nyakero te na matanga wana. Ba perda yo za batete la.
ba mikolo to ya batetela tozo sala appel bo se impliquer na situation oyo ya Sandra Mudimbi na Omana Shako baza batetela oyo nyakero atie mbongo po babomana po déjà information na moni ba image bana na biso Omana Shako bakendaki déjà pas Sandra Mudimbi bakendaki na yoki ke police pe akitaki kuna a contrôler bango banini mais soki lelo bakangi Omana Shako baza na bana nyakero akobimate akende kopesa ka bana wana kopangusela bango ndako kolambela bango akosala ngo te mais nyakero aza na Kinshasa aotinda mbongo ye akosala mabe awa po bana na biso abasi bakende kolanda Sandra nyakero aza ko manipuler batu pourquoi parce que Sandra atakaka bango par rapport à ndenge ba gérer mboka après ye na Sandra bayebani nyakero na Sandra bayebani muto ayebi yo azaka dangereux koleka même wa yebite nyakero azomona ke ba Sandra na bayebi makambo ebele na ye alingi ko manipuler batu po batinda atia désordre na kati ya communauté et surtout na kati ya bandeko na biso batetela nazo continuer sous na kosala appel soki lelo likambo ekoi entre batetela nous les autres to eko toucher biso nyakero ko na matanga te bokomona même yete mais aza capable ya kobimisa bambongo bomoni ndenge mbongo bapesi baombana Shako na ebite mbongo yango soki eza ya nini mais tango na yoki kombo soki ya Sylvie soki ni ekoti la même Sylvie na bando so na nyakero abi yebisa bango baya awa donc pona ko éviter bande ko na ngai pire ya bosala attention oyo nyonso ayebi oza na famille batetela oyebi bato bakoko benga famille oyo ko yebisa bango ke o bozo sala wana eza communauté abatetela ba tribu abatetela nde ko souffrir ko bima na malilo toke ndesu ko tele makana ba malili na ba matanga nyakero bo mona ete parce qu'ils ont bana maleme boy bokechu ba uti ko beta ya bato ba financer biloko ka bata Kinshasa bato ya Kinshasa ba enquête ezola ndema lelo soki bakangi bato wana bokomona bato ya Kinshasa te bokomona bango te baza prêt à manipuler bino ko utiliser bino mais soki lelo likambo kwei bako wanga na ndenge ba wanga na Yesu na nini et pas ndenge nini Pierre wanga na Yesu na nene na jour ya ba sacrifier ton message on a sali bande konanga nazo sentir danger zoya danger ezoya na kati ya batetela bango moko bolingi bomana likolo ya nyakero abimisi mbongo ya leta oyo ayebi pasi nango te akbando corrompre na bango bato nyakero yo so atandi soki eloko eleki awa muto azwami déjà oyebi ke Sandra ba atakaki ye na ndako na ye atakaki ye po ba nzela ezokende pasi ka atakaka bino ngai eloko na telemeno wana na kolinga te baleki na biso oyo babunda babomana batia bambeli en tout cas na osepelango te yango nazo sala appel na basage tout ya batetela oza na France oza na Angleterre oza na Belgique oza partout soko ko yemba famille Shako Omana Shako Betty Shako na Michel Shako na ni Sandrine Mudimbi bande ko na ngai place o mbongo ezali yeba ke diable azala kawana place o mbongo komi ko circuler makila sopanaka parce que pona bango bakomona kake yaza mwasi amonela ngate minga pe na mwasi tango bazoswa na wana makambo diable akokota na kati et pourtant ndoki aza na Kinshasa nani nyakero ana Kinshasa azui batu ba oyo baba ndako bundela ka nyakero ba Sandra wana bayebi vina yote kona yoki ndenge bosola bandeko na mikolo ka image oyo place oyo nyakero azosola pena na Sandra bomona ke bayebani très bien baza batu moko bayebani et ceux qui boza en problème na ba Sandra mais bo bengana na bino ke okende komanda ko recruter batu po basala mabe
Zouane bandeko na ba Rwandais tinda basala mabe ko tinda entre bandeko na biso na biso te. Donc pour la kosuki ça bandeko na ngai ba tete la tout. Place bozali. Oyebi papa tel, bengana soki bayebi ba famille oyo ba calmer bango ba koya ko boma na pamba. Parce que comme lokola likambo oya lobi alobi suka na ngoi kokoma ke po nyakero azo fulaka moto na musika bosala ye bosala mama bino kona ngai Oma na Chako Sandrine na opesa bino tous les 3 conseils. Mutuana za rwandaise soki lelo liwa e komeli bino biso nde tokolela biso nde tokoya kolala na ba matanga biso nde na ba ivero to ya kofandaka na kolala na ndako tokomi konimba na ba salle ponde kona biso akufi me nyakero kozana ndako na calme osakani na poka wana katisi na ya pe akepa Kagame akie ko bina ba dance na bango wana ya boye wana azobina mais nous les restes tokozala obligé to ya na matanga onde kona biso ya mwasi moko akufi obi ba bomani bande ko ngai boyo kila biso mawato wana posa kolala na matanga te bozana bana bino tumisa to bana bana nyakero akondima te baka ngaye ba na prison pona bino me ya kolinga bakanga bino pona ye na boy kotanga ba ndeko na biso mususu o baza ba proche ya ba famille mais o baza sage ba yo kakaka ke esingeli ba sage ya ba tetela ba s'impliquer na conflit oyo place conflit ezambongo komi ko circuler makila ezaka pembeni soki ezake tozo swana nga na yo mbongo ezate mutu mwa otindika biso te tokosilana mais oyo ezana mutu azo tindika ezanya kero bande konanga bosa la tension to meka ko calmer makambo parce que ça ba makambo politique mais ba kotisi yango na kati ya ba famille bana batete la nyonso na pesi bino mbote ne na ebike boko bengana boko solola bon négliger message na ngai te bo sala tout bo solola na ndenge ya monoko ya mboka po problème oyo eleka nyakero aotindika mbongo ba preuve na lakisi bino ke ba fiba olakisa na ba mbongo wana je ne pense pas que awa na poto toliaka euro toliaka dollar te bomoni za en dollar ezana quelque part euti siko tango ba dollar wana ye pa bande ko na biso basi po isala nini po bande ko na biso basali musala nini basali musala nini baya kopesa bango brique ya mbongo ndengwana est-ce que nyakero tango azalaki awa azali capable de kabela mutu ata deo conseil na kopesa kaka ke bosala attention parce que apparemment situation yango eza déjà maboko ya mbila parce que tango bandeko na biso ombana Chako bakendaki pa Sandrine ko na butu mbila kitaki akutaki bango wana eza déjà mabe mpona bandeko na biso boza na bana faut pas kokota na biloko ya ndenge wana eza bien te parce que ndenge yo kobokola mwana na yo moko soki otikeli ndeko na obe voisin na obe cousine na yo akobokola ndenge wana te vous préférez bino moko bobokola bana na bino ke bo se retrouver na pasi na bisika ya pasi mais nyakero ya kozala bien zo bokola bana na ye mais bino ko se retrouver likambo peut-être tourner mabe o bakangi ba mususu mais mwana na ya tikali na okendo tikali na école nanya ko memaye mais nyakero ya ye bana ba ozala bien zo s'occuper na bango na singa implication ya batetela tout po baza sage na kati ya situation oyo Zambe apambola bino merci mingi na Crispé Wapongo merci mingi na RKK Richard Kankas merci mingi na Odimba je pense Odimba pe parmi batetela et makambo na lobby etali bino bon etali biso nyonso toza ba ana mongo merci Kevin Nyati merci mingi en tout cas Kevin Nyati Mathéus Meli merci en tout cas
merci mingi bandeko to bokoti koti nzambe apambola bino Jenny Lembingazor Losako en tout cas Colette Ndemba merci en tout cas les grands Lofongo merci les grands Lofongo merci Papi Estom merci en tout cas Rudy Kimpioka les jeunes leaders merci en tout cas merci mingi Fredine Sambi merci Yoshi Lumanda Losako na Kyungu Wakati merci en tout cas Mwamb Kapombe coach voilà venez la moni aza Karunda ou bien Kachoko je pense Karunda Jonathan Kalala Losako ndeko nanga Rike Lisola merci Ted Becker 1000 privés merci en tout cas Bozé Belé Lour Onya Kafwa Londa merci en tout cas ambassadeur Bob Mabata Losako ndeko nangai Saint-Pur Bosangue merci en tout cas Jackson Malonda merci Patrick Itumili Losako ndeko nangai Selua Boss merci Selua lo Boss merci en tout cas Zambe a pambola bino mingi merci sans oublier la Miss Katangaise, la belle des belles, la femme qui représente toutes les Katangaises, la Miss de Balubakati, Eunice Banze, taille. Si on a 10 ans, Nicolas Azagi na 28 ans, qui tient on a 18. Na okiti sa moi si nanga mbula po azozonga kaka. Linga pe mwasi na poso na tangi anga yo ko commenter otangela mwasi na yo awa na boîte na tangi bato nyoso na tangi bato eso na tangi mwasi na nga ya je t'aime beaucoup la grande dame la belle des belles la japonaise miso golala tala miso japonaise bane bale bosona mona japonaise ya Katangese Eunice Banze